Mama Kimpa Vita batumbaki ebongo na mwana na mokongo kasi message oyo ya tikaka alobi ata botumbi ngai Kimbangu akozonga kaka Kimbangu akozonga déjà na 1700 wana kombo ya Kimbangu etangemaki eza na mingi balobaka ba Kongo bazali bato babangaka ba Kongo bazali bato yo balukaka makambute na bato voilà un peu la non-violence oyo engomba ya kimbangiste ezali na yango esika nini ezali kopuize yango ezali kozo yango kobanda kuna na kati ya royaume Congo et ezali susu na eloko moko ya bana ya papa Kimbangu baloba alobi eloko moko alobi mboka oyo ekotambwisama na maplome na binote ba kimbangiste bazali batu oyo bayebi mboka ya Congo ndenge ezali kotambola kobanda na premier président ya mboka oyo elobamaka déjà na 1921 Matondo mbote mingi bozwami ebele à travers la République démocratique du Congo bozwami na la grande famille, la grande communauté, la diaspora congolaise, bozwami na France, na Belgique, na États-Unis, na Europe, et sengomingi ya kwea elongo na bino na kati na émission Tokoloba, mais kasi lelo tozolobi la politique ité hein. Lelo tozobela beaucoup plus ba mituna o Italie foi kimbangiste, foi kimbangisme. Bon on est toloba na o Italie foi na ba o bazali bande kwa kimbangisme, kimbangiste ya fumo kimbangu. Tout ce cadre na o Italie fumo kimbangu. To yambi pona bino mona mboka Armand Ngoma yazali journaliste et chercheur indépendant na ya elongo toko bande ko mituna be misa tutomine na o Italie makambo makomi oyo fumo kimbango akoma pona mboka oyo pe aloba côté bato mingi be ba ko découvrir vraiment spiritualité Congo et utawapi peza wapi zo kende wapi na pesi matono mingi na ndeko na sima caméra jani na pesi mbote mingi na rédacteur en chef hein ya éditorial 7.net ndeko Patrick Makobo na elongo toko koba mwana mboka Armand Ngoma mbote mingi ndeko journaliste to fungoli émission na biso to bandi na motuna ya yambo message prophétique ya fumu kimbangu na Congo ezalaka ya molimo ezali ya nzoto pe ezali kaka pona bokonzi ya likolo matondo mingi ndeko journaliste pona motuna oyo na kobanda kopesa mwa lisese moko oyo elobamaka mawa mingi pona kolobango na lifa lancé et lobby c'est le spirituel qui contrôle le physique message ya ntumwa oyo bato ba mesana kobenga bongo mfumu kimbangu prophète Simo Kimbangu na français mais yemoko lors ya procès na ye na 1921 na tribunal militaire belge à Lobaka, ngai nazali ntumwa ezali na Kikongo elingi koloba envoyé. Na motono otuni koluka koyeba soki message na ye ezalaki spirituel kaka pona bokonzi ya likolo. Tata Simo Kimbangu eloko liboso tosengeli toyeba ye alobi bongo ayaki na biloko misato, ayaki na bonzambe, ayaki na politique, pe ayaki na boyebi. Na ebandeli awa ndenge okotisi émission lobi ke tokolobela politique te mais nani akotambwisa bomoi na ye sans que politique ebana kokota kuna donc nyonso ezali bongo na kati nakobana na message ya liboso Tata Simo Kimbangu apesaka ezalaki moto moyindo akokoma mondele pe mondele akokoma moto moyindo ezali message moko kilo
oyebaki bongo koningisa kobanda na ba missionnaire kobanda na ba oyo babanda ki bongo kosala politique ya époque wana moto ya uti wapi kasi ba missionnaire mingi bayebi ke azali mwana oyo atangaki epa na bango poye azaki bongo catéchiste epa ya mission protestante ya Bemskuna toujours na Congo central. Mais tant que message wana ebimaki même bango moko basetonaki na yango. Donc message wana ezalaki na haute portée spirituelle. Et yaki bongo kolamusa baino oyo balalaki na pongi. Po ete tolalaki na pongi ya molai ko uta bongo kobanda na 1482 oyo motoloko la Diego Kao ataka makolo na ye awa na mboka ya Congo kolanda parcours dans nyonso asalaki ya fleuve Congo tia kokoma kuna na esika royaume Congo ezalaki pe na sima na ye ba missionnaire oyo bayaka oyo basalaka ete royaume Congo et babongo kotika ba pratique na yango nyonso oyo ezalaka peut-être mituna mususu to koyiko tuna ba pratique wana ezalaka ba pratique ya mabe pe pona nini bayeki directement ko s'attaquer na oyo ezalaki spirituel na biso Congo kasi tant tomoni na kozonga to na koya ya tata Simon Kimbangu na 1921 aye ko bimisa eloko wana ba oyo bazalaki éveillé mingi bayibaki bongo ko lamuka na pongi oyo bazalaki na yango pe makanisi eyaki kofungwama kotala liboso esika nini tozo kende pe kotala sima esika nini touti esika nini touti na bisika nini toko kende yango ndezali ya motu ya tozu motuna ya mibale na ezali kimbangisme oyo komi lokola doctrine eza ko trouver eza ebendi bozalisami nango na culture nini kimbangisme ebendi bomosisa nango wapi matondo mingi eza na kombo ya prophétesse moko totangaka mingi Kimpa Vita. Kimpa Vita ye azalaki bongo na 1700 mais 100 ans avant Fumu Kimbangu abotama kombo ya Fumu Kimbangu ebandaki déjà kotangema na époque ya Kimpa Vita. Kimpa Vita azali mama oyo azalaki longi oyo azalaki bongo kopesa maloba kouta epai ya tata Nzambe na bakambi oyo babandaki kotambwisa royaume na époque wana. Mama Kimpa Vita batumbaki ye bongo na mwana na mokongo kasi message oyo ye atikaka alobi ata botumbi ngai Kimbangu akozonga kaka. Kimbangu akozonga déjà na 1700 wana kombo ya Kimbangu etangemaki et Kimbangu tango aye soki okoki susu ko voilà kozongela na motuna na yo emekaki mwa kobunga ngai kimbangisme eza kopuiser source nango voilà ancrage nango na culture nini voilà source ya kimbangisme ezo ko trouver yango na kati ya culture Congo. Ce qui totali culture Congo, royaume Congo ezali royaume moko parmi tant d'autres oyo mindele tongo bakomaki bakamwaki parce que bakutaki une politique très bien organisée, bakutaki ba urbanisation moko ya ndenge mosusu eloko ekamwisaki bango et selon plusieurs recherches oyo la biso que ba relégation mingi oyo esalemi ya baindo bakendaki bongo na mboka ya États-Unis plus de 60% bautaki bongo na royaume Congo et uti kobanda mboka Angola et mati biso na Congo Kinshasa et ke Congo français à Brazzaville et matiti kuna na ngambo ya Gabon Libreville bato oyo yo bakutaki na rayon wana bazali bato oyo bazalaki na boyebi mingi sur tous les plans. Yangwana bamonaki yango intéressant parce que na idée na bango oyo bango bayaki na yango ezalaki komeka un peu ko bouleverser to kozwa boyebi na bango que ça soit sur le plan spirituel bayeba ko imposer yango na royaume Congo na yango oyo lelo tokoki kotala tokomona on dirait bourse
échanger kaka lolenge nango ya kozala na époque ya kala bakangaki bato na makasi kasi na époque ya lelo bazali kotala na bitelo esika nini bamoni mutu oyo maele na ezali kongenga baye yo lokwa maele na yo ezali likolo mingi koleka baninga topesi yo bongo mokanda okende kotanga bongo na bitelo ya poto mingi yo bakei bongo bazali lisusu na posa ya kozonga te culture Congo nde yangwana ezali essence ya kimbangisme parce que na kati ya kimbangisme civilisation o ezali kuna na kati ezali civilisation Congo na kati ya kimbangisme et civilisation Congo etondi na ba valeur ebele oui ezaka ka ba valeur te mais banti valeur pe na koki koloba ekoki kozanga te mais ezali nde beaucoup plus dominé par les valeurs ezana mingi balobaka ba Congo bazali bato ba bangaka ba Congo bazali bato yo balukaka makambu te na bato voilà un peu la non-violence oyo engomba ya kimbangiste ezali na yango esika nini ezali ko puiser yango ezali kozwa yango ko banda kuna na kati ya royaume Congo c'est un peu ça tozwi motu na misa tout pour tolobi que eza ko puiser source nango na royaume Congo papa mon fumu kimbangu atika ba promesse ebele pour na mboka oyo Congo kasi ba promesse aloba nini kokisama na nyonso wana na sepeli mingi na motuna oyo bato ebele mitunaka mais bana oyo bazali babotami na kati ya enseignement kimbangisme makambo ezali koleka bango bamonaka yango on dirait bafandaki na ndako oyo kaneva moko ezalaki to metteur en scène moko asali mise en scène na ye bayebi ke film oyo ekosalema ekozala boye to pe pièce ya théâtre oyo ekosalema ekozala boye bakimbangiste bazali bato oyo bayebi mboka ya Congo ndenge ezali kotambola kobanda na premier président ya mboka oyo elobamaka déjà na 1921 na komeka mwa kokota mopandi mokie maponami moko esalemaka na 1958-59 ezalaki bongo ya élite Congo maponami wana tango esalemi ba livre ezali kuna na Belgique na musée ya Tervuren je pense ozola kisa mutu nini aganyaka maponami wana pe mutu na msusu tokoki komona mutu oyo aganyaka maponami wana na koloba yango lelo tu ezali Charles Kisolokele Daniel oyo azali bongo mwana ya liboso ya mfumu Kimbangu yende esengela azala président yende esengela ki azala motambusi ya liboso ya mboka oyo Congo ba preuve ezali et ye tata wana bandaka toujours kolobaki le belge me doivent gouvernement ya Belgique ayebi makambo oyo nazali koloba gouvernement ya Belgique ezali nde bango mutu basimbi bazana moboku ya mboka oyo ndenge ezali kotambola parce que eza politique na bango nde bayaki kotiao mais tokokota vraiment na kati ya mozindo te pona ko meka kotalisa ba maloba oyo tata Simon Kimbangu alobaka parmi na kozwa moko alobaki na sima ya Kimpwanza to pe na sima ya ba indépendance ba mboka mingi oyo bakozwa ba Kimpwanza bakonzi ya mboka na bango bakosalelaka toujours bato oyo bazalaki bongo ba colonisateur na biso ceux qui totali bien to parcourir presque toute l'Afrique au komona que eza na problème moko o ezali ko caractériser ba mboka nyonso ya Afrique peuple ezali kolela ezala na ba oyo bazui motambosi ya liboso ya mibale ya misato to ya mineli toza toujours buté na problème moko peuple azali ko se retrouver te et autre ko benga essor ya solo ya mboka ya Afrika ezali te pona nini ezali te parce que nous nous sommes détournés na moto oyoyo nzambe apesaki biso po soki bo détourner na maloba ya nzambe bokomona kaka pasi na pasi et ezali susu na eloko moko ya bana ya papa Kimbangu baloba alobi eloko moko alobi mboka oyo ekotambusama na maplome na binote bayi mboka Congo baza on dirait bato moko bakangi bango miso balongoli bango makanisi nyonso na mutu parce que na 1960 tozalaki na maplome boni na kati ya mboka oyo to avant 1960 mais esprit oyo ezalaki animé na ba koko na biso batata na biso bazalaki na époque wana ya bolingo ya mboka
eutaki bango wapi bango mutu atangaki bakelasi ya milai te lokola biso tozali kotanga lelo eloko wana eutaki na bango wapi et lelo biso totondi na ba maplome belé ya ndenge na ndenge mais ata nzete ya limette oyo tozali kokoka kosala yango te mutuna tokotuna pona nini tokomiti lelo na niveau oyo na kozonga toujours na 1960 59 60 61 budget nini mboka oyo Congo ezalaki na yango lelo tozotala toza kolula bamboka lokola ba Canada bamboka lokola ba Japon tozalaki na bango presque budget moko mais 60 ans après tokei liboso to tozongi sima to tomikunzi lisusu biso moko na se soki tozongi sima soki tomikunzi lisusu biso moko na se pona nini te tokoki kofanda esika moko na baye oyo bazali bakambi ya politique lelo oyo bazali bakambi ya mangomba komeka kotala pourquoi tozali kokoka kobima na situation oyo te mambi ezali mingi oyo tata Simon Kimbangu alobaki na ebite peut-être na émission oyo tokoka ko énumérer yango nyonso te mais ezali wana tozokoba deja na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo na kosenga botondi mingi esika otovandi ezali na lipamboli ya papa José na mama la reine nde bongo bakobenga mama la reine mama motema boboto mama oyo ayambi biso apesi biso opportunité pe toyaka mingi soki toyo koto na mpanzi ya Gombe to bakosalaka émission na biso awa na esika na ye kasi ya mbotokoma na suka ya émission motuna ya suka mafia na itonga Kimbangisme, mafia, Seni, Rossard Malonda, ils appellent politique, Natondi Obotondi ndeko journaliste eloko moko soki nako mekako beta c'était na hier wate lokola porte-parole ya église Kimbangisme mais en tant que journaliste chercheur esengeli malamu to lobela likambo wana tango ozali kotuna mafia to pe mafia te toyebi que actualité na ngonga oyo ezali caractérisé na boponomi ya ndeko Ronsard Malonda lolenge nini akomi wana bauti molongo boni po ye aya kokoma wana liboso e position ya église Kimbangisme tolandaki biso nyonso elongo oyo azalaki bongo envoyé spécial motindami ya église Kimbangisme na kati ya lisanga oyo etali bamangomba na kati ya mboka Congo oyo nakotanga bongo kombo révérend Elebe Kapalai na ndenge tolandi ba intervention ya ba kambi ya mangomba mosusu na landaki bongo intervention ya évangéliste Soni Kafuta na landi bongo intervention ya tata Sango Abin qui abbé Donatien Chole Bolimbisi na sima ya koyoka ndenge makambo elekanaki kuna na maponami wana koyoka position oyo église Kimbangisme zwaki pe na mwangonga muketo yoki bongo kuna na siège international na Nkamba balongoli bongo oyo azalaki motindami ya etonga Kimbangisme na kati ya lisanga oyo ebengisaki bango likanisi na ngai ezali boye motindami ya etonga Kimbangisme na kati ya lisanga wana oyo esangisi bakambi ya mangomba azali na décision finale te ye akoki kolamuka te ke alamuki ngai na poni malonda il faut toujours siège oyo ezali bongo Nkamba to pe le chef spirituel mais kasi soki tokomi na esika oyo bapesi église Kimbangisme ke non église Kimbangisme poni malonda lobi toyoka ke oyo azalaki bongo comme motindami église Kimbangisme babengisi ye nga na banza ke décision wana azwaki yango sans consulter le siège wana ezali ndenge ngai nakanisi en tant que journaliste parce que église Kimbangisme mobeko nango ya liboso ezali tosa mibeko ya l'état ye motindami oyo ayaki wana ezali pona bolamu ya mboka ezali pona bolamu ya bayi Congo nyonso mafia tope mafia te moi je ne pense pas na banza ete soki balongoli na sika oyo azalaki ezali peut-être parce que azwaki décision sans consulter siège pona kolanda maloba ya évangéliste général Soni Kafuta lobi tant totikalaki na bato oyo baponamaki 6 esengelaki bongo kotala position na bango
oyo asali nini oyo atangi nini nani azali bongo na makoki po ya kokamba seni alobi bongo oyo azalaki bongo motindami église kimbangiste atombolaki mosapi po ya lobaki soki totali bongo na kati ya mboka kuna na institution ya Assemblée nationale tomoni mutu azokamba yango azali bongo mutu ya likolo kuna toye kotoyo soki premier ministre azali bongo mutu ya boye et pourquoi pas pe na côté oyo etali maye ya maponami kozwa moto ya Congo central. Donc eloko wana eboyamaki pourquoi parce que akotisaki géostratégie na kati lokola ye azali mwana ya Congo central et que mokambi moko ya Congo central azali te ezali eloko wana epesaki makelele na kati ya bango nyonso ndenge bazalaki bongo. Est-ce que ezalaki moko ya ba question oyo esalaki ke chef spirituel ayeba bongo pour retirer ye ngana yo nangonga oyo nayebi que information précise vraiment nano tozu yangote wana peut-être porte-parole église kimbangiste muta kokiko éclaircir na esika wana. Voilà matono mingi tokomi na suka émission na pesio mwana mboka Armand Ngoma, journaliste indépendant et chercheur na pesio mbote et plutôt matono mingi na ndenge on dimaki ko kozala disponible pona koya ko limbola mwana mituna otozalaki nango pona sujet na biso ya mokolo mwalelo oyo ezalaki basé na oyo itali kimbangisme. Sinon napesi matono mingi na mwana mboka Jani waza na sima caméra pe napesi merci na papa José na maman la reine pona isika oyo bapesi biso pote bomesa na mingi komona biso na oyo isika soki yesu azongi mokolo mwa lelo te ngana bino tokomona mokolo mwa lobi na kosenga boy bakosabone massivement na Pesa Masolo télévision oyo ezali chaîne na biso ya YouTube tokosenga pe boko bakolanda ba intervention oyo na editorial7.net wapi sika tokobakisa mwa mokolo tokobakisa mwa makomi na oyo itali ba actualité oyo ezali ya proximité ngana bino tomona soki yesu azongi te matondo.